Ko kuna biso bakendaka na table ronde kinzenga zalaka mafuta kizola zalaka batu abandundu bango nyonso ba politicien bakendaka Kalonzi azamulu akendaka batu ya Equateur bakendaka bakonzi wana tango bakei kuna mutu na mutu eloko na yewe yazalaka nangu na posa azuaka pesa koko na biso lokula azalaka na yezoba o babengaka yezoba azalaka na yele te batelemisaka bakonzi nyonso yo kozwa nini zwa muyaka zwa mulumba zwa mungala zwa mutetela mutu na mutu azwaka eloko na ye na bukonzi baye kokota oyebike yoza mwana mboka yoza mwana mboka oza mwana mboka babengi yo Congolais mwana mboka soki akoti na kiti ya bukonzi ya liboso atalaka peuple Congolais na ye akotala peuple ngana kosala likambo ya malamu po peuple na ngai asala nini andima ngai biso Rwanda Burundi Uganda bango bazalaka musika wana frontière na biso wana frontière Uganda na bamboka na bango Burundi na bamboka na bango Rwanda na bamboka na bango nzela wana ye lukula alingi Congo te ya alingi na ye Congo te nani alingi Congo te mutu alingi Congo te tilo ambo eza kakame ndoki ya yambo eza kakame ya mibale ezali kanambi yo kanambi président ya liboso na Congo eza yo kanambi te Mobutu azalaka soda me mukolo Mobutu akimaki akendaki na kilotu mukolo Mobutu akimaki akendaki na kilotu yo pe lukula tozokana yo na bana lukula okendaki kosala kuna mwa mboka oyo bapesa yo fermi wana na kingakati pa ya bateke muteke aza kolo mabele te omoni ndenge nazali awo nazali 100% mokonzi kiamvu kia nzali ngai nazali kiamvu nazwaka na melaka bakoko bakoki ko balola ngai nakomi mwasi ya sika nakoyo kolinga yo epuis nakangisi yo ozoyoka nga moko mutu nakolinga yo bakomisi nga jeune fille mpenza ya kitoko apres nsima nango na ye nalingi yo nazwi yo nakokangisa yo Mbote balandi océan du Congo, télévision Zel Bongo Cadette, Moussamba Souga sur la Patriote, et c'est nous mingi ko que vous avez vraiment branché na émission kaka moko o émission ko édifier bino ko fortifier bino ko révolter les sous ba moral na bino na mayemata limboka Congo RDC tant mboka ezana kimiate la Patriote a refanda rapé kimiate toujours wana ko lukandenge nini ya ko bimisa mboka na libulu o to seleki ko kota ngotango molai na émission vérité ya mboka Congo na sima ya bilili Zel Bongo RDC il y a l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et aussi l'équipe technique Mobimba, il y a Océan du Congo. Aussi les Kosala été tout comme la bino biscan sur Bosili Kozala. Natango lokola oh les autres ali bongo na moko ya ba mama ya mboka mama congolaise. Oya tondi sami na pasi na motema komona mboka ndenge zalaka na ndenge komi lelo en tout cas a sepeli pena aleka na vérité ya mboka Congo abimisa pe vérité oyo ye ayebeli mboka na ndenge makambo ezokenda en tout cas akoki ko supporter yango te etindi aloba oyo pe bengaka mama Union Salite mbote mama journaliste tala caméra boni santé eza bien apa na kombo ya Union Salite kombo oyo yo pena ezalaka kombo na ngai Yanf Marie Yanf Marie, tout ça la maman Yanf Marie, autrement appelée Union Salite. Maman Union Salite, tout le bien Makambo mboka Congo. Na ebité yo zo mona mboka ngo ndenge dina tango na bino. Na lelo o ndenge tozo kende mama na ngai. Ozo mona makambo ezo kende na ndenge ya mboite tokota na ba actualité ya moko. Mama journaliste na tango o biso to botama ka. Na tango biso to botama na Congo Belge.
mboka ezalaka boite. Mboka ezalaka boite. Ye moko Belisi avant toi ekopesa biso bokonzi. Na kati ya mboka oyo batu ya liboso bayaka kofongola mboka oyo bakoko na biso. Bakoko na biso bafongolaka mboka bakoto oyo ezalaka bazamba. Tango bafongoli mboka na kitambo magasin bakutaka mundele te, bakutaka mutu moko te, bakutaka zamba na zamba, bakati banzete na bandele batongi ndako. Batu bayaka ya liboso bakutaka bango ezali bateke oyo. Bateke oyo bayako kuta bango pona nini bazalaka koboma banyama na bango. Tango bayako kuta bango bayebisi bango boy bino bovanda awa te. Ngamu yakana zo sala mboka na ngai. Ngamu yakana zo sala mboka na ngai bino bateke pale bokende na bambutuka bovanda wana. Tindenge bapanzana bakoma bebisobe nyonso. Likambo ezalaka ebandeli na suka lango ngunga lango pe bateke ezali. Akutaka leta te, leta mutu aye ko solliciter ngai. Avant leta solliciter ngai. Roi Bodo Albert abengi bakonzi nyonso bakende na table ronde. Ko kuna biso bakendaka na table ronde. Kinzenga zalaka, mafuta kizola zalaka. Batu abandundu bango nyonso ba politicien bakendaka. Kalonzi azamuluba akendaka. Batu ya Equateur bakendaka bakonzi wana. Tango bakei kuna mutu na mutu eloko na yo ya zalaka nangu na posa azwaka. Biso koko na biso lokula zalaka na yezoba. Po babengaka yezoba zalaka na yele te. Batelemisaka bakonzi nyonso. Yo kozwa nini? Zwa muyaka. Zwa mulumba. Zwa mungala, zwa mutetela. Mutu na mutu azwaka eloko na ye. Oyo asepelaka nango. Koko na biso atelemi bakangaka ye ilamba ya muindu na misu. Bayebisi etambola kende. Atamboli akeko simba mwa sanduku wana ya mabele akangi yango na maboko. Tango aye na sanduku ya mabele kiti sango na se. Yoka kalonzi azo yebise ye wa muyaka zoba. Yo zwi sanduku ya mabele ko sale lango nini. Kinzenga ye yo pe tata ozi mabele pona nini. Tata lobi tika. Ngana zwi mabele na zwi mabele pamba te. Mabele bokolona nguba, mabele bokolona fufu, mabele bokolona masango. Richesse nyonso moto azana ngonani mabele. Tika bango bakosoki mvua mabazwa. Na liboso tozoke na ngaso kina kufi bina bakotikala na kinvua. Bina bakozala na baris. Ale na simane kalonzi akei. Azwi sanduku ambongo. Toboite na bina boko bakonzi. Bolandaka papa muzito, papa Failu. Botamboli bino mibale. Bokei kuna bisika bokei. Moko alokoti eloko. Moko kuna azama boko pam. Yo mutu elokoti eloko ko ya isika ya mutu oyo botambola kina ye to sangisa makanisi. Neloko na biso to sala nini? Ebongo ngana tuna ka mbulo na mbulo bilanga na bilanga. Tango bango ba utaka na table ronde. Yo kalonzi ozwi mbongo. Muyaka zoba azwi mabele. Olinga ko sangisa makanisi. Tate tala ngana zwi mbongo. Yo ozwi mabele to sangana to tonga mboka na biso. Nini ezangaka? Ya vutsuki asiminzela ke ya lobi te. Ngai nakotambola na likolo. Yo muyaka oza zoba. Ngana ke ko sala mboka na ngai mbuzi mai. Tango wana mbuzi mai batu oyo bazala okende na mbuzi mai. Na batu oyo bazalaka na kisasa. Kisasa ezalaki komona na neti mboka. Mbuzi. Bango na tango wana. Ale bango. Mbuzi mai na kisasa. Mbuzi mai bamitongela mbuzi mai. Mbuzi mai batongi. Bandakwa batol. Babrik. Kisasa oyo. Ale zongi sima. Tango ba mindele ba ye
baye ko solliciter na bakoko balobi biso tolingi tobwaka libanga awa totonga kisasa koko ayebisi bango boye ko solliciter ngai yo leta oyo kokuta nga mukolo mabele nga mukolo mabele oyo kokuta awa na yambi yo kolanda oya nga moko mukolo ya mabele yo leta muto kuti ngai nga mukolo mabele na kuti yote nga muyak na kutaka mutu ana kisasa te nga muyak bayaka na nga na mutu te na kendela nga na mbuzima ite na kenda kubetila bango porte koko bopesa nga sangala ya badiama tolobela nanu kasi makambo ya mboka yangu wana lelo baye na mboko oyo po na mboko oyo baye bazabat me ye moko belis aboyaka bato oyo bakoki kokota na bokonzi te mayele na bango eza mukie soki bakoti na bokonzi bakosala nini bakobebisa mboko timo ya lelo tozali bango baye kokota na bokonzi na bokonzi oyo baye kokota oyebike yo oza mwana mboka yo oza mwana mboka babengi yo kongole mwana mboka soki akoti na kiti ya bokonzi ya liboso atalaka peuple congolais na ye akotala peuple nga na kosala likambo ya malamu po peuple na ngai asala nini andima ngai matondo mingi mama union salite toloba pe nanu kasi nzela oyo esili kotonga makuna entre biso na bapays voisins tant bapays voisins tozomona Rwanda pe Uganda kuna nzela wana esili kotongama eza mpona bénéfice na biso ou bien mpona bénéfice na bango na bino bato akala yebi te nzela wana ezalaka kala ou bien baye kobongisa yango ou bien bazotonga pena nde kotonga yo koyeba na ntina na nzela wana eza ya kala te biso Rwanda Burundi Uganda bango bazalaka musika wana frontière na biso wana frontière Uganda na bamboka na bango Burundi na bamboka na bango Rwanda na bamboka na bango nzela wana ye lukula alingi Congo te ya alingi na ye Congo te nani ndalingi Congo te mutu alingi Congo te Tshilombo utakala na afidèle tozalaka na 3 présidents 3 présidents oyo akonzaka mboka oyo président ya liboso Kakame ya mibale Kanambi ya misatu Tshilombo bango nde bakonza mboka bango bato bazokonza mboka oyo ya suka oyo nde abimaka neti premier ministre nani wana Tshilombo siko président nde nani soki aza président ezali titulaire eza Kanambi oyo ya mibale ezali Kakame bango bato bazokonza mboka oyo po maloba mwana oyo azosalela bato bazopesa ye beide ezali bango bato bazopesa beide sala boy soki osali boye simbi te tika wana zwa oyo yako kokitisa bango nde bapesi nzela bango bato bapesi ye nzela wana ya kosala nzela basusi miniere badiama baor ekenda wapi na Rwanda utakala landanga mama journaliste utakala biso na Rwanda na bakoko na biso banda na 1948 bakabwana bakoko na biso bazalaka kolia mbongo oyo bazalaka kobenga Rwanda rundi batobolango na kati soki ochetem yo Tshilombo batata oyo tobotomi na bango na 1953 bazali bayaka awa tokoloba mbongo wana bazalaka koliango ngai nazalaka ya kobotama te batobola mbongo wana batobola balatisa ngai yango na luketo tango bamoni ke biso sikoyo babelisi baye kokolonize biso koko alobi bino barwande bozonga kuna na Rwanda bino bogande bozonga na Uganda ngai bino na biso totikali kaka na frontière ngai na komi kolia mbongo ya babelisi bakoko na ngai babelisi bayeko pesa nga bokonzi bino na biso tokaboni bino bovanda na ngambo na bino ngai pe na vanda na ngambo na ngai soda moko talongwa na ngambo kuna ayo kobundisa ngai bitumbu eske na 1948
49 titoko koma na 50 est-ce que bitumba wana oyo ninganaka na est ezalaka te tindenge bapesaka biso bukonzi na babelisi bongo lelo yo Tshilombo kende kokundula yo makambo oyo bakunda obimisi yango na libulu ngai nazwa bumengo na ngai bokonzi tata na yaka nango na posi tata na yo tango azalaki awo poza eloko nini oyo asalaki bela mbongo oyo azotutula mokonzi ya mboka alingi neka kotia kimia entre bapays voisins toyokana omoni so tokabwanaki toyokana tolimbisana yosko moni wa mabe kolimbisana mama wana ezali bapays voisins te bo wana bazali bangunia na biso bo babomaka biso kuna na este ezali banani Rwanda, Burundi, Uganda. Pona nini esiro balobaka yete? Esiro pona ni balobaka yete? Pona ni balobaka esiro te? Ba pays misatu oyo bazaba binemi na biso. Ataye moko Yesu o babaka na kurusha yebi. Me yeba pays wana misatu bazaba binemi na biso. Mitu ya batu bazokata. Bakangisi yango isika moko bozotala basi na mibali. Est-ce que wana bazali penza bafaze na biso? Baza bafaze te. Baza bangune na biso bandoki bango wana. Ndoki ya yambo eza kakame. Ndoki ya yambo eza kakame. Ya mibale ezali kanambi. Kanambi yo. Kanambi. President ya liboso na Congo eza yo kanambi te. Mobutu azalaka soda. Même kolo Mobutu akimaki akendaki na kiloti. Mukola Mobutu akimaki akendaki na kiloti. Yo pe lukula tozokana yo na bana. Lukula okendaki kosala kuna mwa mboka oba pesa yo fermi wana. Kingakati. Na kingakati pa ya bateke. Muteke aza kolo mabelete. Kwa kuna biso ayaki. Tintin. Yo na Tintin na lbokuteni te. Yo za kolo mabele. Nani Tshilombo za kolo mabele. Bobenga ndekuno bino kakame aza kolo mabele ba kokutana na Tintin. Boko kufa minoku polele. Omani ndenge nazali awo. Nazali 100% mukonzi. Kiamvu kianzali ngai. Nga nazali kiamvu. Nazwaka na melaka. Bakoko bakokiko. Balola ngai. Nakomi mwasi ya sika. Nakoyo kolinga yo. Et puis nakangisi yo. Ozoyoko. Ngamo ko mutu na kolinga yo. Bakomisi nga jeune fille penza ya kitoko. Après sima nango na ye na lingi yo na juyo na kokangisa yo. Nakangisa yo. Me yo koyeba ngai te. Yo koyeba ngai te ke ngai nazali boy. Koyeba ngai te. Ata na kiskalete na kobimila yo. Nakangi yo. Na bimisi yo. Keba ngamu yaka nazalaka mtema makasi nalingaka te soki na tsheo confiance après obalukilanga osala ngai mabe soki osalinga mabe tango ngana kobaluka mabe wana ekokomela yo please mama inyo Salite toto pusa na malembe na suka ya émission na biso mokolo mwa lelo tobeta pena lisolo ya mituka o basela kopesa ba député oyo yo na ngai to votaki po bake kolobela biso bakomi kola ba changer kaka langage elongwe kolobela biso ekomi ko bénéficier na ba avantage na bango lelo basili kopesa bango surtout convoi misa bango balongwe bango na ba mituka bango kala ba pesa bango mituka oyo ya sika na ebité lisolo ngo to kolobela ngo lolenge ni poto si disa émission na biso mama journaliste likambo mituka wana eza nango problème te bapesa bango mituka bana Congo bango ibavandi baza ba sommaire yango nazoloba awo soki Tshilombo aza vérité penza aza congolais alingaki kotala avant likambo na kosala ngo natali na kosombela ba député mituka te po ba député par mois na futaka bango salaire mbongo nga nazala ngo na kosala nini na luka memi mwa bisika ya mikie po nabenga peuple congolais na nga na sepelisa ye bakota basalaka
ya sali bongo te va créer ba société mike pour ba créer ta ba société mike pour na ba jeune emploi oui asali yango te yesi ko yakena ndenge na ye azimbongo na ye mbongo na ya kutaka nguna tata ne mutu atika kango akondoli libulu atimoli azwi diama akekoteka après sima nango aye asali ndenge alingi mituka wana mama bazo mituka nzela poto yango nzela poto yango bajeni ya tiango bajeni garçon bajeni fille biso totikala lisusu makasi te makasi na bino makasi ya biso ezali nde bino bobundila mboka na bino mituka wana etepa likolo ekita na mabele te etambola te uta kuna ale ekende na aéroport soki bameki koleka na mituka wana mama yokoyoka na osama ntango boyindisaka mabe mama oyo inyonso alite tokomi na suka ya émission na biso message na yo ya suka epai ya bandeko balandi ya océan du Congo oyo bazolanda o sikoyo message na ngai ya suka na pesi boy batia misu na TV maloba oyo biso tozoloba batia misu na TV ezala ba diaspora kuna na poto ezala ba kombata ezala bango moko papa Fayulu papa musique to bandi koloba banda kala to bandi koloba et puis ndenge tozoloba boy to kolemba te kolemba na biso ezali action kolemba oya élection tozala ngo na posa te po élection oyo basalaka soki bavote mutu oyo bavote abimi mutu wana akovanda na ebongo te bake kozwa rwandais bayo kotia ye toza na biso na posa ya élection te toza na posa ya élection te posa toza nango na mboka oyo tolingi mboka na biso basala nini tolibera yango tolingi libération ya Congo ezala France ezala Amérique ezala Belgique tolingi libération ya Congo yo Belgique opesa biso indépendant te yo Belgique opesa biso indépendant te ce que opesaka biso indépendant jamais indépendant yo opesa biso ba français bazala na kati ba américain bazala na kati toboyi biloko wana toboyi bokeba ezini na bino oboke kofongola kuna pona ba pourcentage na bino ya biso te est-ce que omona wapi vraiment mutu oyo penza kolo mabele yo mopayo uta musika oya kokozwa kimvama ya kolo mabele. Merci maman Union Salite na ibete bozaki vraiment ebele ya kolanda émission vérité ya mboka Congo boyoki pena maman lolenge na siliko kundola abimisi pena banda na tango ya kalenge nini mboke banda ekotonga manalo lenge nini mboke ko kufa boyoki penda malamu alors na sengi na yo o s'abonner o liker pe o partager ba vidéo na biso pamba te otikala kosanga actualité ata mukolo moko te bosala toujours branché na océan du Congo na tondi bino botondi na tondi équipe technique mobimba pe yo lisusu soki libako ya kolanda biso ngana bino tokutani à la prochaine restez toujours fidèles au revoir.